Chez Asteve, Binga, les boules à métro. Ishoi, na quelle réunion? Eddie mon cher. Mutualité bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi okunga okamba, bana Saint-Paul et papa, au fleur, okunga. Biso bana Saint-Paul, toponi o papa, tolingi boboto, tolingi bondeko, tolingi esengo. Tosangilisanga boboto ondeko esengo solo balandi radio lisanga totondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na programme ya radio lisanga pourquoi lelo pourquoi ya mokolo ya le 18 décembre, mardi 18 décembre 2012, toye so kutana bino na ndenge ya bomesano na radio lisanga poto kabana bino ngonga oya motuya ndenge to mesana kosala solo biso to sala kabebo chaque mardi na jeudi toyaka na moyen oyo Fondation Lisanga Point de soutien congolais apesi biso à partir de Amsterdam na studio po tokoka ko salaka programme oyo na ndenge to mesa ko sala na bino po to kabla kama solo e ko sala ete to miyeba pe to yeba pe sikani to te sikani to kokende esika o to zali pe kola yango to kabaka bino maima koleka na mboka Pays-Bas pe maima koleka na mboka République démocratique du Congo. Tobo sanakate mikolo nyonso soki totali situation ezoleka na mboka République démocratique du Congo ndenge ezali mpasi mingi. O tokomona lelo kuna na Kampala gouvernement congolais na barebele ya M23 oyo bako faciliter occupation na mboka République démocratique du Congo ba sili ko adopter règlement intérieur ya dialogue au place bomonaka soki balobaka boye soki bomoni organisation moko eko sala kebe mibeko na mibeko ebele ba règlement ebele ba mibeko ebele à chaque fois les Kambouezali, bazoluka ko arranger yango na mibeko. Organisation ne ko tonda tellement mibeko bango ba koyeba sute mobeko nini singa ba sala na likambo nini. Po bazo se limiter na ba forme kaka, bazo ke na contenu ya makambo te. Nde bomoni déjà sino e bandiawa rien que pour ne pas dialogue et comme il va ça ba règlement intérieur à dialogue. Document, il y a 22 articles où ils ont fixé par règle à jeu, peu modalité à discussion, n'attend la période de dialogue. Biso to kenon na souci na biso na peuple congolais où azako subir oppression, il y a occupation, ezali, il y a Rwanda, Uganda, kuna est la République démocratique du Congo, uta ba utilisaki Laurent Désiré Kabila na 1996 toto ba 1996 te sikoyo bato ba kufi ebele plus de 8 millions na guerre na est pour l'intérêt. Il y a
Rwanda, Uganda, oyo atinga tembe amituna kasi pona nini Laurent Désiré Kabila yaki otombokela bango alobi na bango bazonga epa bautaki. Mais azaki na makoki ya kozongisa bango te po ete apesa bango makoki makasi ya kokota pe kotia baracine na kati ya mabele ya mboka République démocratique du Congo. Babomi ye Kanambe alias Joseph Kabila bati ye wana nde pokomona makambo ndenge kokende. Na kombo ya bavictime nyonso ya guerre occupation oyo bazokweya et pourtant ba grand criminel de guerre Kunda Batware protégé na Kagame oyo a zui ba bénéfice ebele ya alias Joseph Kabila pona économie na Rwanda. Totangi pe Bosco Tangada, grand criminel de guerre oyo ayebani mokili mobimba sous deux mandats d'arrêt international ya CPI kasi azo bénéficier na protection déclarée claire ya polele ya alias Joseph Kabila. Bato bakufa na bango, ba violé na bango. Guerre est continuée, occupation est continuée. Kasi bato na ye oyo aza na bango na alliance ya kopiller, occuper République démocratique du Congo, pas touché na bango te. Tote yama. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo. Rest in peace. Toko banda lelo nano na likanisi liye tozalaki nango ya kotia na comédien oyo kombo na ye bayebamaki nango Lokuli, sobriquet na ye okombo na ye azalaki nango Maurice Ngabuka. Tolobi boye na passé po mingi boyebi ete ye Lokuli asilaki kotika biso mokolo samedi 8 décembre mbula tozali na clinique universitaire ya Kinshasa. Kuna azalaki kolala na bokono. Likanisi likei boye po toyokisa bino pe oyo moninga na ye ya mosala pe lokola na kombo ya Ngalfar o pe boyebi silaki kobeta masolo na ye o basali na ye carrière kobanda ba 1980 ya lobi ete Lokuli abandaki kopesa toli mingi pona azala na tempérance po azalaki mingi impulsif pe alobi makambo maike ndenge nini bango basalaki nzela na bango ya mosala. Tokoyikisa bino boye po tokoka pe kotia makanisi wenge kani pato tomonaka akosala carrière na ye ndenge nini pe bato mosusu basali na bango elongo bakomonela mosala ndenge kokende œuvre ya moto soki moto awe yango etikalaka. Tokoyoka boye yango ezali Ngalfar ndenge beti masolo oyo boye na micro ya kakiewa oyo tozwili yango a partir ya
Radio Okapi. Alpha, bonjour. Bonjour. Tout ça la mawa et salibiso nyonso na presse na artiste ndere bozali wana comédien munene ya mboka na biso lokuli atiki biso mais yonde compagnon de lutte na c'est vrai que bobanda banda kala bosala makam minene na bazali numéro 1 na kala na RTNC so ba osala na ba video wana ba otika na espace bozo sekisa bandeko bazaki na ndako pe na bandeko ba onda assister na spectacle lelo yo ndeko na yo lokuli oyo mo zo benga lokuji atiki biso depuis le samedi 8 décembre dernier loko nini ko yelo na mbala moko okolo bala na bato nyoso ba olando na mukili mobimba na Radio Kapisiko souvenir ya malamu désormais azali ko bananga foza na beaucoup de maîtrise pour nazaka nazala qui impulsif depuis le 8 décembre na commis tempérant et modéré. Parce que Zaki, à ce qu'on rappelle tous les jours, ça, je le lui promets jusqu'à la fin. Moukounza m'a redécidé, j'ai changé complètement. C'est comme ça, Zaka Koye Bisanga, qu'un jour, sur le petit calaboye, et que vous allez mal monter. Pas si, makasi, parce que, Ngai Moko, comme Alobaki na libota naye, Alobi makambu ya maladi na Ngai, bino boza la sima ya Shiko, comme vous voyez, bingalango ngalofar, aipo bino, boko kokate, mais na courage naye, na misu makasi naye, lisongi, et comme ngala lingi obetela bandeko na mukuse ndenge bino boye bana bana ndeko no lokuli ti lelo po batu peut-être bana lelo bamona bino kaka bamoni na kimukolo na bino me bayebi penete ndenge bozalaki na groupe mangobo ndenge bozala sala makam na bino yokutu o changer ba facette belo zaki homme radio so ba finio litoi okoloba lokola radio ba changer pe chaîne ngalufa boye bana ki na ndeko na lokuli na circonstance nini pe na mbula nini et puis ndenge nini tokola quartier monko na barumbu na barumbu to wala liboso na babale moni bale ya ba quartier bango bazaki na quartier na bobiso za ibana Bruxelles donc quartier moko wa benga ba évoluer donc moi bato amayele bazalaki dou les familles kasa oyo bozo ça le théâtre français justement heureusement za documenter vingi sur ma personne merci na babale kaka yazaki kutanga na gama ngai na kutanga na Saint Paul l'école primaire mais le samedi dimanche ozo kutana na babale ya bana quartier au contre quartier curieusement na 1975, tant qu'il y a bandit théâtre na télévision, une année après, on a bilinga Mwinda, tant on a connu bilinga na Saint-Paul, na bandit pe ko sala ba théâtre na parole Saint-Paul. Na 1980, tant ba mango ba tiki pour na ma visa 80, na yebisi la batakate me zope chiko, otono kutana ba mona matanga, on ba veiller mortier ba animation mo za osamba ba groupe ya quartier. Ça est là on goûte pièce na danga qui son nom repose un peu aussi. On dit wana nyoso balé ki nambula, mais tout ça kutana ba animation ba veiller mortier wa. Bon yo na lukulina. Bon, nzamba linga ina leke na mbula moko. Puisque ngana bote na 58, il y a 59. Sikoyo na bani maso bia zoye a joua kapé bien. Ndeplace to yaki ko kangama ba liboso. Mango bole bazongi bani ba piqué ngana isi Maurice kombo daye habite kende. Yope bima oye bana comme ça le kwanga sina yebani na bile bobe bana na kamambongo po bango ba chira kambongo bien te so soko baby ozongi na yote ko continuer mais na zonga ki sute parce que ba notable nyonso ya bolobo parce que le kuli est de bolobo na za jouer le kwa mungala ouais de père na bolobo et maman nae azali moboa do mona na suka se ngabuka bobota moi c'est anzani kombo ya mama biso yango wana ataki pona ko garder kombo ya mama Yvonne yepelelo azali susute kaka na wana baye kozongisa bango so nyonso place moko na ba notable ya baba nono bobangi nde toye kozonga biso mine donc mangobo monzali lokuli ngalufa tango bango bake poto na 1989 tozeli kozonga na bango bazozonga te papa journaliste bele na website lo mo ekamisa lokuli pa za cofondateur ya groupe sans souci ngana za cofondateur ya groupe sans souci pour lettre sali groupe sans souci comme ça ngate na yebi parce que na on rappelle le moko la détenu ba militaire oza colonel et puis après ozolo ba makamba bokilo batuno bukonda te vraiment merci oza vraiment moi si vous musalo yozo salango avec investigation mais bon comme il a bien belé bon pour ne pas vexer les autres oyo bazaka ka babengi na téléphone moto akufi ayi na télévision radio sans vérifier akufi ndenge babomela ngande ko na ngai na soi-disant journaliste moko boya nzamba limbisa ye siko na banja ko sepela mingi comme ezaki soué na ye mais je pense pas que ba se registre na liwa bat ko bana na biso na bomwana na ko révéler siko na o penzo yebi angote est-ce que yebi le coup de karatéka merci papa. Donc, si tu sais le karaté même club, comme toujours il y a Zakanis. Après balle comme karaté. Donc balle, il y a Betaki na Eboko, donc Zaki Olario, nga na succès carrière na Vaticano, donc uta na Chanik, équipe ya Chanik, na keno beta na Vaticano, entraîneur na Luki Mawanzambe ya bomba mulimu na epa ya Zali, donc bango ba ko témoigner que tant ce qu'on a bibi na télévision na 1982, donc balle na ngana comédie, entraîneur ba comprendre sous malamu te. Na ozana terezo beta balle ba mona kona poko, c'est qui si batu
bon ekomaki mwa mobulu ntango Vaticano ekiti mpe naye kozwa mosala na banque esali ke enseigne na banque depuis pendant 13 ans wana nazosala comédie nazozala mpe na banque donc toyebani na bo lokuli on avait entre 10 12 et 15 ans. Expérience à groupe groupe sans souci on va le bango wa tangu na fait exemple et yaki sundeni. Oui, il y a lingaka makambu ya nyoka nyoka te. Donc ye on dirait nzamba pesa ke loko moya kumuna makambu musika. So ba biso siko makambu ningi zo kende na muna malamu te. Ya boya ka toti ya kombo ya groupe wana groupe sans souci. Muta pesa kombo ya groupe sans souci ezali René Kimbanseke. Oh ye pasaka na bila pratique nae. Tikati a voyagé ça na kotika aventure wana ndé boza memango. Bon ayaki kotika ta ngai na zui fracture ya match ya football azaki fracturé na vandi ayebi sanga jo abi bon ngana tiki group yo moto tikali na lobi na ko longwa te mais façon oyo ndeko na biso pe a sonam azomemela groupe na yebi ke yo pe comme za moto ali droite okosepela te na salaki kaka 6 mois na mona dipenda ki ezai mamte na la kai ka vie na bité to garder ba bonne relation. C'est pourquoi tikufa nae les 2 derniers mois ce côté ba imagine sur ba sport publicité ba ni toujours la nae ba activité on va être sans souci. Il y a sans souci. Donc tous zakana sans souci na ba solo parek ayo ebisanga bi nazongi lisusu pene na yo nzamba za malamu. Donc azonga biso entre ngai na lokufelo oyo bilombe mibale wana bakoza super pe na ngai te nzamba pe misabango na kimia na ye donc tuyibana ki vraiment donc groupe sans souci et Salaki Bongo tina lelo ndenge ezali ko kambema toza toujours na regard ya musika côté scénique organisation tout ça saute au monument boulou leki na ngai poudre de chasse que je félicite pour à chaque fois so li kamboza na groupe abi groupe ezana ba fondateur nango omona abengi biso to miki okende kotia kinya mingi to senga ka yepe ndenga za okambango na sagesse nzamba pambola ipenza. Papa Ngalufa utika na mukumba munene lokuli azate ndeko na yo lelo atiki bana boni atiki mwasi yo sko za na mukumba na nyonso par rapport ya ba contrat na bino bola na ngobilo kili na habité soko ko renseigner ba auditeur ba Holanda biso. Oui, je ne peux pas parler de notre statut maintenant, c'est trop tôt parler na statut na biso. Nous sommes des Africains, nous ne pouvons pas appliquer les statuts aussi trop longtemps que parmi bana lokuli moko za ndo inanga. Mwana ya suka pesa nga kombo. Pour appliquer statut ngoni. Do atiki bana mine na bakoko mine abotaki bana mitano moko akufaki na 2010 mine batikali na baonyo surtout batikali mwana liboso na nakokisa ata 10 ans le premier garçon parce que de tous les temps avec obotaka kaka basi le premier garçon n'a pas encore 10 ans on est en 3e primaire allez-y comprendre donc mokumba wana tokolobango elongo na nzambe tolonga yango parce que biso zakaka bato ezana ngongo yozu oleki ngongo zuite est-ce que va comprendre il y a toujours pas que tout gérer en nzambe parce que nous ne sommes que des humains tant so kanzaka ko zasandro la lobby mbule noki rendez-vous ngo eraté et zioté tant so kuna wakanso c'est là comme je pense que moi si on a le kola azali nanga malam le ngona libota na mo bimba famille lokuli pe bazana nga malam na bandi to kotambola kaka malam po bazako lo bapolele babi Maurice azali de so babi Maurice akei izanga buka lokuli Maurice atikali zanga lufar po bayebi ke d'où même cette responsabilité à ba démarche to sota mwana bango balbi biso to za simana yo mais ngape pour raison de transparence nabi il faut bazala kana partout esika ba kondozo misamo un franc ni pour la transparence bayebi bazala confiance mais ngande munalingeza la bongo po mukileza na kimia comme ça tant d'autant pour l'association donc ANTPC quand même na président Masumu onga nazali vice-président secrétaire général des Ali Elombe Bordeaux pe Bachako babi pe n'union sonaye moko mowe azaki na collège ya ba conseiller donc tokotambola elongo pour lokola facture yango ebimisika esali ba million quelque tokotambola sikoyo na ba makamyo so tokosala tozala elongo pour plus d'efficacité et de transparence. Ya Joniko Yaya na Didi Olomide Saint James Rolls viens sécher les larmes de papa. Dans pas longtemps, ma copine de vie. Mais comme un amour, dans pas longtemps, ma copine de bomoui. Ma tangara déjà beaucoup
ndenge bokanaki na baplan na bino maikominga na mongongo dans pas longtemps nakopendre bomoi moto akufaka na mabete moto tagba ube ndenge mokalaka na baplom na bino yeske moto akobeta mbonda nazali oblige ifai bobino mbonga mama ebisakinga toni pobonga nzala bomota na baninga baya mama ebisakinga toni ntango nazali elenge lukama elako ibakoya kwangai eske libango ebakoma makambo mo etela eske eza na probleme mbuma oyo etela moto ya bambaka libanga na mbuma akotela Labufa to remercier na ebité soko la kabandeko programme ngo kokiko ndeko zomonela ngo corps ekobima na période ni na banzi poso mobimba ekozala poso ya kobongisa dossier kokotela bakonzi mais na banzi poso tukubanda nde penza tozali koliki ate milulu miyebi banda mais ekoluka te so bateli biso ba disponibilité ya misolo esama na kati ya poso te tukuluka na suka ya poso donc kolubake kobimisa samedi okunda dimanche donc tokusala lisusu nde tobengani suti bino bandeko radio kapi po bino bolandami na internet bolandami po Congo mobimati na fin fond balandaka bino esengeli bayeba moto basepelisaka bango mokolo nini bakokunda ye ne lolenge ni bakorendre ba hommage na ye tokozanga koyebisa bino te na nzela ya sango ya radio Okapi. Alors pour la minoko mabende ba mauvaise langue le ba artiste minene bazo sa musala kitoko bazo zope ba sponsor bazo signer ba contrat mais so ba kufi bazo senga aide na gouvernement papa ngalfa ko lo bani omoni sala exercice na tongo boka mai likolo ndambo kozongela or soko bwaki yango boye ekozongela ote c'est-à-dire gouvernement soka bongisaki via ba artiste tango baza ko sala ba œuvre ati mibeko ke soko utiliser artiste oyebo futa e otaponga pe l'état nazo yanga pako parce que na ba contrat na biso en principe ba contrat fallait ba no futa ka impôt fond de promotion culturelle ezalaka bon na yebite ce que ça pour na promotion que ça pour na enterrement lo se wana ya ce que ça font pour les cimetières donc ezalaka na ngote tout monde a impact na ngote ngam na lingi na sala makambo yozo bana ko defa mbongo pana pendant que yozo percevoir ngo auprès ya ba sponsor parce que ba komi na mur parce que ba ti enseigne lumineux parce que ba ti bani pas pesa biso misala soki ba organiser ngo na théâtre impo au bisto ko foot ça penza ba ko tia ba budgetiser ngo ke ba opérateur culturel na ba contrat na bango ikoko c'est la rappeler l'état mbongo mais l'état ne nous contrôle pas donc l'état tient biso mibe côté donc ba garde fou ya ngona ato sali yo ka contrat mobilo ka to signer na ba sponsor soko yo boya muninga musa ya signer il faut lia il faut futanda il faut tamisa ban faut au prévoir quelque chose pour na ko se faire soigner et puisque la première semaine pour la deuxième semaine to lekaka na télévision to lekaka na radio pour ba genga para obela to lekaka ka tikino l'état a co-structurer ngambo wana atimi koke publicité artiste oyo ba kombo minen montana bango yango parce que so ba yebika yo lexi sport nanga l'état ya lobi pesa pa ko pona yebike ba futa bango ta futa tant musuku tu ba droit ya pamba ndenge ba sport le kaka na ko ba que no futa na commission de censure tant mususu pe futa makana ngote parce que oui il faut na lo ba clair parce que normalement tant mususu que no futa il faut note de perception ça parce que note de perception ça là et ça makama bele ya koloba so na lobi ke to boka so ikolo et zo zonga parce que l'état za likolo zo bois que la isoi et zo zonga la biso yango photo bois que la kaika or so ki ya alongoli flèche wana atia ngo na niveau horizontal donc mamutu
et Banakolanda. Parce qu'un artiste, Kolobalelo Ivoirien, on a négocié avec leurs avocats, on a banque na bango. Alors, tant qu'on a banque, comédien na bazobi, l'État na bango qui va comédien na bazobi. C'est que le producteur a payé. L'honorable plus Mabilou que je félicite en connaît quelque chose. Mais Azoyango, Batia loi moko na parlement va voter loi lokola ba le loi sportif. Attaque qu'on s'appliquer le na lomité la loi ya sport. Batia biso pe loi oyo ezak organisé culture na ba biloko na biso ya ba théâtre cinéma congolais. Ba icône nyonso bango bazokende. Bana bazo ya sikoyo balingi pe koyekola te. Asali pa 8 mois ka ke pa na yo, lobi soka komona yeba yepa komi président. Ah, biso gutu batale komi kolata na marche en arrière kiti na côté gutu na moyen tanga te pona bato azoyo landa na radio donc etamboli komi lokola mabata po pantalon koya te mwana mobala komi na suki lingami lokola nini yebite éducateur ya masse na bateni wana ça laisse à désirer. Donc tout ça association et ça la ba proposition pour babongolango na loi. Mais combien les ministres de la culture va se succéder sans que les lois n'a pas dit peu législature on est au Kenya aussi la loi moko sur la culture et limité sur le cinéma et sur le théâtre congolais. Parce que moi je ne peux parler que dans le domaine où il y a Italie art plastique, plasticien bazali, ou Italie musique, musicien bazali. Dans le domaine oyo ya biso. Donc on peut donner exemple. Les autres se voient battre nous souvent c'est la bandonzing. Mais bandonzing va imaginer dans l'aéroport anji. Mais bateau va ça bandonzing on a $2000 a foutu 60 personnes à $2000. Ça la calcul. Bateau na bazali 30 40 ou ba tourner réalisateur, caméraman, comédien, metteur en scène, réalisateur nyonso va foutu ba on a $2000. Mais moto atanga ke koteka. So kwa bimisika ka 200 DVD na 10 € à récupérer déjà 2000 naï. L'État moussou bimaraï qui t'a 8 €, 5 €. Sur l'histoire des amalam, souka bakote kaka 5 €. Après bâtir on a bac à 2 €. Donc il aura déjà récupéré. Bazo tomba immeuble lelo. L'artiste est mon côté à côté immeuble. Mais l'État a signé la coïncène et le quoi. Papa ba image des obima oui. Contrôle signé qui n'a bateau ouais. À la crise comptable fouta pas. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Et les rois que l'État veut battre, ils n'ont pas dépensé pour la barre, parce que n'a pas ngopé. Donc, tous en a tort parce que nous avons été la mission de pour nous qui a barabakabo, personne n'est dessus de la loi. Nous battons les Français pour mon loi, on est au-dessus de la loi. C'est vrai que tu bêtis ma solo et Mawa, mais empêcher peut-être de communiquer au Bazaï Belé, disséminer à travers le monde entier, par la radio Capi, Baï, Bapelem, souvent un message d'encouragement qui fait partout, à la Pona Liwa, Papa Lokulinega, ou tout ça. Numéro de contact, les alliés 00243 81 810 91 97 00243 81 810 91 97. Merci beaucoup. Kazongo, Evariste Mwakasa, Maverezi Kiana, Ezenema kwa, Kampetoli, Jolando, Ilondo Leni Nkoye, Mike Mosisi, Bubuli Yonela, Lida Sempeme, Salomo Escadela, Shiro Chamala, tozali kokoba na programme ya Radio Lisanga poko malelo solo penza ndenge balobaka boyoki masolo pe témoignage ya Ngalfar pona lokuli pe boyoki pe ndenge ya beti masolo na ye na ndenge bango artiste mingi ya bango ya théâtre ba comédien ba zali ko kemba tolo balinga na biso toyebi pona ko luka ko
pour moi mosolo na misalo bakosala pour bomoi bwa bango to tilikanisi susu penza na bomoi to inango to ebiete moto nyonso ayaka pe akendeke esengeli toyeba kaka lolenge kani oyo esengeli kozala na bomoi to ali na ndenge to fongoyaki so na biso awa na kotia likanisi pe na comédien lokuli ndenge otaki otika biso awa tokoyebisa bino mpe te liwa yango eponi moto te yango yaka mpo ya bato nyonso kasi ezali na basusu toyebi te soki somo ya kokufa amoni soki amoni ete ye akokufa akomona yango kwa somo mpo soki atali basusu bakotikala somo wana balukaka basala ete bato nyonso bakufa na ngonga moko mokolo moko nde bokoyoka likambo ya fin du monde oyo bakolobeko ya mokolo oyo ya suka na mposo oyo ya le 21 décembre 2012 oyo tozali kasi tokoyebisa bino yango lisusu makambo wana lolenge nini ekokende tika ete totia lisusu mwa likanisi na biso na se ndenge toyebisaki bino ete likambo na liwa likambo nene nde tokoba na bino moto banda bomo ebandi na mokili oyo banda mokili oyo ebandi mpe likambo na fin du monde bakolobela yango nde tolobaki yango ezali to bobangi ya bato somo na liwa nde moto soki akanisi ete ye moko nde akokufa soki mpe suzuwa ya komona ete basusu bakotikala na bomoi nde kotinda moto akende loba ete bato banso esengeli basuka be mokolo moko tokoloba na bino le 21 décembre 2012 bakati balobi mokolo masuka ya mokili yango wana boyebe ete yango ekozala mbala liboso te oyo basili kokata fin du monde na ndenge basusu batangi na lisitwale bamoni ete basi bakata déjà 182 fois donc oyo ezoye kozala ya 183e nde bakoloba boye mokili ekosuka wana fin du monde oyo ndenge tosikoyebisa bino ya mbala oyo yango nde panzani makasi mingi pamba te bato sikoyo bai na nzela ya wewewe to internet nde basili mpenza kotambusa sango makasi tambusa yango mpenza makasi bato bakomona ete mokili moko sila mokili moko kufa mbala ya suka oyo kataki lisusu ete mokili moko kufa oyo ya 182e ezalaki na 2008 bantango nyonso etangami oyo bayebi ete se esalaki 182e oyo ezoyo eza 183e yango ezali depuis chute ya empire romain nde batangi bambala oyo nyonso basila koloba ete mokili moko kufa fin du monde na 2008 wana ezalaki deux astrophysiciens oyo balobaki ete mokili moko kufa na 2008 wana po bango balobaki méga accélérateur ya ndenge batiaki méga accélérateur ya particule donc ba particule ya centre européen ya physique nucléaire na Genève balobaki ete elingaki kosala trou noir moko ya monene oyo elingaki komela mabele elingaki komela planète au terre nde na ndenge wana bango balobaki ete fin du monde kwa na 2008 sikoyo tokoza na oyo ya 2012 oyo mokoma le 21 décembre ya mpe kokwebe biso nyonso noel yango ekwa biso te tokotala soki kuna tokokende tokokontinue makambo na biso tokosala soki tokobeta masolo ta mosusu na ndenge moko makasi mingi koleka ndenge tobetaka awa wana tolobi boye esuki wana te pamba te eza na fin du monde mosusu susu oyo deja koya lisusu oyo eyebani mokolo nini bakoloba ete mokili mokosila yango ekoya lisusu fin du monde wana oyo bakoyebisa so bato mokolo nini bamoni mokili kosila yango ekozala na 2014 le 10 avril
Le 10 avril 2014, wana ezali baadepte ya Kabal. Bango nde bakoloba ete ekozala revanche ya diable mokolo wana. Nde ekozala fin du monde. Ndenge bango bakolobela. Toyesa bino ndenge makomi mingi pe na bato mingi oyo bakotia makanisa bango mosika balobi ete likambo na fin du monde ebimi mingi na ba religion monothéiste bango lokola batalaka ntango na ndenge ya mondelu ekendeke beboye nde bakomona ete suka nango ezali moto abotami akufi esili wana nde bakomona ete fin du monde pe ekoya kasi ba oyo bakotalela bomoi na ndenge ya cycle lokola ba maya po bango pe batikala jamais ko prophétiser fin du monde bango bakomona eza cycle ezali koya kokende nde yango makambo susu ekozala mingi na makanisi na bato na molimo oyo bakomitia wana nde kotinda pe esalaka pe beboye yango toyebisi bino boye mwana oyo pe boyokaki na États-Unis oyo abeteki masasi mwana soki ya 20 ans abetaki masasi abomi bana 20 na basali misusu 6 école primaire kuna na États-Unis monduki abetaki wana liboso babete koza ata bomaki mama na ye pe na ndako ye na mama na ye pe bazaki na relation moko makasi oyo mama na ye abandaki kopesa ye banseignement na ndenge pe ya filme moko oyo ezali pe kolakisa kaka bamakambo yango kako tokoloba oyo ke mama na ye abandaki kotangisa ete mokili ndenge ezali boye wana suka nango oyo ekomemama na bato ekosala nde bomoni bamakambo mosusu ndenge ezali koya kobota ya kopesa makambo boye yango tokoyebisa bino ete moto ntango ayaki ye moko ata bapasa bayaki boye eina moto na moto abimaki na ntango na ye totika kotiaka makanisi boye koluka komemaka bato na ba sentiment misusu oyo basusu bayi nango mosusu baka komemaka so baguru soki ya ndenge nini po baluka kozwa bagroupe bato mosusu bango milimo na bango na mabe esengeli koyeba ete moto na moto ayi na buku na ye na bomoi pe ayi na bakonte na ye oyo ye ako rendre liwa ezali mpona moto nyonso eyaka na ntango nango ndenge ye esengeli toyeba ete na ntango toyi na bomoi tokoba na ndenge ya malamu na ndenge longobani yango tika ete tokapelo yembo oyo ese malaika sont divers ndenge abeta na ntina na liwa. Mais qu'est-ce qu'est la mort pour vous? Ah. Et le bonheur c'est quoi? Maloba na ngai sont divers ezali nango verset te dati mwanangele beyabola mambui na barne mokili ya nzambe esalema nango malamu e biso bato ya mokili tozali nde mabe o biso bato ya mokili tolingani te o moto na lopitalo baninga bakimi ye o na bokono pe ya sida tolingi ya umela te o e pourtant Yesu Kristo olakisa biso bolingo e Aimé Dolunda tosalisana tango tozali na bomoi tango tokokufa ekozala na ntina te o tango tokowa ekozala na ntina te o awa nazali kopelela bosalisa lifaki ye kilo shembele tosunga lifaki ye Angel Siki na Rotterdam makambo namonaka na Kinshasa vrema ngai ekamwisaka ngai makambo namonaka na bakongole ngaso divere na kamwaka na bamboka mosusu soki moto azali na bokono ya sida bakonsolaka elobilobi ntango mosusu kisi ekomonana akoki kobika ye kasi biso na Kongo soki ozwi bokono ya sida ebongi okima soki ozalaka na Kinshasa ebongi okende ata Braza soki mpe na Hollande kende ata France soki mpe na Belgique kota ata Gabon José Mukelenge Gilbert Ulme
Nadège Tomba, mwana Bruxelles. Nalobi malobaranga son différents à l'université. Ba frère en crise na ba sœur en crise ngala kamwaka. Zambe akela biso la kisa biso bolingo. Ala kisi biso séparation de. Kasi bino mokoma ko séparer to benga biso bato ya mokili. Bino to e bakate soki pe bozali bato ya wapi. Et pourtant na Bible Yesu alobaki ayaki mpona basumuki totikaka kokosela Nzambe makambo ye soki tokoluka mbongo toluka ata na ndenge mosusu kasi oya kofingana wana nde mabe. Les deux vieux sages des Pays-Bas, Jean Texenan, Nessie Nestor. Miziki euta na Lola kasi atalaku azalaka te lelo ekoma orchestre nyonso ekoma na batalaku. Merci vie Jossar na oyo nyonso osali mpona biso po barwa David babinaka me animateur azalaka te ebembe boyaka kokunda mateo mama bofinika badra bofinika mataba kaka ndenge moko kopesanga oyo bolingaki kopesa mokolo aliwananga lokola toza kotala ye tosalisana José Ndozina Clara ebembe boyaka kokunda mateo mama tofinika badra tofinika mataba kaka ndenge moko kopesanga oyo bolingaki kopesa mokolo aliwananga lokola toza kotala ye tosalisana Rolfe Musolongo Alba Tambina Chanda Jean-Pina Rosita na mboka nyonso soki bakundi moweye batiaka fololo na liboso na ye po te ezalaka bongo kasi biso na Kongo soki botie fololo ebongi bokata yango mikemike noki bakoyiba respect na baweye mpo na nini esila Petronel na Oki na lelistafinika badra tofinika mataba kaka ndenge moko kopesanga oyo bolingaki kopesa mokolo aliwananga lokola toza kotala ye tosalisana mokolo nganakoa sondivale nakoyeba te soki perishe Nzambe napesi molimo ye nayebike na bomoto nanga nazali mabe te nalula mwasi ya moto te nayiba eloko ya moto te miziki nakosala nazali kokumisa bikelamu ya Nzambe. Nzambe azali jaloux jamais na be tendresse Nzambe azalaka jamais jaloux na bamasa ye bongo Nzambe azala jaloux vraiment na Yesu kipengo yaka kokuna mateo mama tofinika badra tofinika mataba kaka ndenge moko. C'est vrai que motabota makanasuki kasi na mino te sosola na banzi esika nsuko twami boko sosola tokoyesa bino ete na Chine kuna basi deja bakangi environ 100 personnes oyo bazali kote ya fin du monde ya le 21 décembre oyo po mona ete makambo oyo penza ezali minene. Toyeboye po toyebisa bino ete tosikoyoka ete bana bakokufaka mingi bano bakobota masika mingi na bamboka oyo babengi bapays ya tiers monde kuna balobi ezali kaka mpona mpasi bozangi mpe bozangi bakisi te kuna na Afrika kasi ezali mpe mama na bango baza na boyebi te ndenge nini bakoki kokende na bana. Wana toyebisi bino mpe awa na radio Lisanga ete ezali mpasi kotika mateya mabakoko mpona koyeba ndenge nini ya kobokolo bana yango mpe kosala ete na ntango okei mbango na vio bakobenga soki moderne na ndenge ezali kasi soki bokokisi biloko nyonso tu ya kimoderne te dormir moderne, manger moderne, vivre moderne, se soigner moderne yango nde kosala mpe makambo oyo eyaka mpe mingi po kelasi mpe kozala te mpona kopesa bato connaissance ya modernisation wana. Boye tosuki kaka ebe na bana po toloba na bino ete na bana mpe lisusu mpasi kuna na Goma ndenge bitumba boye bana bakokota su kelasi te
bango likambo na instabilité oyo ya sécurité ndenge ezali kuna ekosala bana bazanga bakelasi pasi ezali wana po ete avenir ya mboka mobimba nde ezali kobeba mbula na mbula ezali ebe ndenge wana moto moko akokanisa te kote wana nde toyebisi bino na radio Lisanga toteyama mpe toyeba ete lolenge nyonso esengeli kotia maboko mpona kosala ete oyo bakoya koimpose bato occupation bakoka kokende liboso te. Bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma ye bomwano ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te osoku bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokindike nasalela biso lokola bouclier humain yoyo hey. Oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima kwizu ya lioto te makila bato au secours bayibinga po mwana malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokindike asalela biso lokola bouclier yoyo nakende kelasi mpona nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le faux malade elongo na bakamarade le corbeau et le renard ata na mwa retard nabeta nintendo nabeta mwa judo nateta mwa ndika nasekana na maika nabuka madame sentiment ba benjamin nasekana na kebo na modela malebo yo nakende kelasi anga motema pasi l'écolier docile eske kozala facile nakabola mikate nasala mpelipa te kukulu elombe mwana nyawo elombe nabeta nintendo mpe nasengeli na mapendo nabuzula tomboka na banzotonga mboka nalembela l'avenir na oyanga devenir balangi radio Lisanga tokotonda bino botondi mingi mpona fidelité ya bino na programme radio Lisanga poko elamu tokomi na suka programme na biso 20h yango ekobeta tikete bosepela lokwa malili ekiti nano bwemwa batemperature mati moke kasi yango ebe ntango ya malili ata soki tolongwe na -2 -1 otokoma na 6 malili ye ebe kaka tobatela tomibatela mpe tobatela bana na ndinga na biso po tokbayaka na bagripe pamba te.